Ramboyo, comme on a eu, Azaki, c'est se présenter que oui, Aza un serviteur d'État. Bateau bien bateau tout n'anga yon papa Zuma. Si Ramboyo Azana, n'azo me ko expliquer bateau na mukuse si Ramboyo. Si Ramboyo Azaki prophétesse, ayaki artiste comédienne na groupe ya Joël Barizo. OK. Si Ramboyo tango ayena Azaki comédienne na groupe ya Joël Barizo, ayako kuta déjà ba Mayebo. Mayebo oza mbanda na elelo. Azalaki déjà na ba aubergine, bazalaki déjà na groupe Mayebo. Ça dit bazako ba ancienne ya groupe. Ozomona. Tango ayeba ye kolingana Joël Barizo. Ozomona. Balingana Joël Barizo, c'est Ramboyo amani ko luka ba mama na trouble na kati ya groupe. Makambo na zoloba eza mobali ya Mayebo oyo atana Félicide ye muta pesinga version oyo. On va vendre basali kabal na ba monter kabal na ba monter scénario na bango. Si Ramboyo ti alobela bato ke oui akufa la muka c'est archi faux. Eza makambo lukuta. Non mais mabato pourquoi eza makambo lukuta? Mayebo crime oyo bimi rankina Mayebo na si Ramboyo eza pona Joël Barizo eza pona mobali ya poto. C'est que bah ouais là c'est Tango si Ramboyo apesi Joël apesi Mayebo mobali ya poto. Mayebo aboyi. Bitumbeske bandi wana. Si Ramboyo a proposé Mayebo mobali. Bazolo a proposé que mobali wana pour qu'il bombarde cela. Non, c'est archi faux. Si Ramboyo a proposé Mayebo mobali, pourquoi? Parce que le mec a question ou a soutenir la fondation il y a si Ramboyo na poto. Si Ramboyo moni a muto pour qui maté na zoom azum Mayebo asani apprécier les garçons en question. Pour balinga na pour nini bakanga fondation. Si quoi Mayebo za na mobali mon Afrique du Sud. Si Ramboyo a na famille ya Mayebo a beti fondika. Que oui les garçons en question partis Afrique du Sud, garçons na benginga aolela. Abi si Ramboyo so continue kana kombo na a okita Kinshasa peut apporter plainte ba osamba fa. Si Ramboyo a créé que oui a kangi Joël Barizo na Mayebo na hôtel, c'est archi faux. Pourquoi c'est archi faux? Toyokana. Tant que Joël Barizo a son boucanda, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo. Tant que Joël Barizo, tant que Joël Barizo, c'est Ramboyo, c'est que oui, na kangi na hôtel, na mobile, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo. Si quand tant que c'est Ramboyo à lundi, vous avez un hôtel, pourquoi filmer? Pourquoi a filmé? Pourquoi affirmer que on a un problème au ISS que oui bah il faut pas comprendre pas dans ensemble beaucoup pas nous les gens qui défendent c'est Ramboyo ça ba maman youtubeur nous surtout tout le barabilo ba lo baté avant tout il faut tout ça ba preuve ba kamto lo ba c'est Ramboyo a coopéré na bato mingi pour na dossier oyo il paraît que toyo qui c'est Ramboyo azana mobali moko na poto les sous soit pas ba raison oui azana mobali mo ya poto pour se débarrasser na ba réseau pour se débarrasser bien na ba réseau yango a créer loko tout Mayebo azana problème te na dossier oyo le mec a question mobali ya Mayebo ya Afrique du Sud ya bisinga yena Mayebo tension ça vraiment bien te parce que si Ramboyo a bebisa ma vie na ye ngana lobi boy si Ramboyo Joël Barizo Mayebo oya moni asa makasi aya affrontement awa na plateau. Bah yada. Ngana lo base ngana okamwa. Nandini. Et bon il y a commissaire Ramboyo pour na Barizo. Siko na Kinshasa pour batu baye. Pour ya kota na réseaux sociaux e baneza Barizo. Afuti siko. Afuti siko yo ndembongo ya Barizo makambo sa ila. Bon bino ba président ba futa bino mbongo ebele bongo. Ba futa ebele bongo te point. Bon yembongo zo na porter le oyo abisi pas Joël Barizo. Mais maman, Aïda, au cours de l'instant du vélodrome, aux autres qui me poto yangoyo. Na yepona yamba Yesu ne kulusu. Ah, tozana mobange événement munene ya campagne d'évangélisation et kulusu version 2022. Avec prophète Jimmy Mbaya, Moussali Nakolo. L'homme de Dieu, ngana ozanga te. Stan vélodrome na kitambo ekoyida. Digalwe, mais ngala ila kuti vidéo poani. Oyeba ki date te. Tunanga date za nini? Date za nini? Vendredi le 15
ti dimanche 17 avril na 15h. Nazanga jamais. Aïda, Papa Videle. Papa na bato bayebi te. pona bato bayebi te, eza place à kobonga te. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon, le 15 avril. Si 17 avril, yako luka de France. Attends, tiki na ko polele, moyibi akoyiba te, po mokona ope moyibi ye moko pe. Akozala wa. Eza na terrain ya Vélodrome, moto nyonso ayebi ke kitambo terrain Vélodrome, yako luka lubiko na yo. Biso tout okutana. Awa, délivrance ya fina biso. Papa Videle. Aïda. Papa prophète côté ya. Misiki ozala ke. Musique. Oui. Emma, ma musique. Lor Mbongo, José Nzita, Moïse Matuta, Akotuta biso louange. Michel Bakenda. Michel Bakenza. Nayebi kitambo azosala louange, prophète, azopesa. Professeur. Anga ye, itala kobonga mutu, bato bazanga te. Anga vile loin. Ngana yile mukolango, tokozala. Ebongo yi. Ayona. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota mpona vi ya moto eza basove eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa yango wabeye eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa yango wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai masumu na ngai nda yo kufaki mpona zwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis-nous de ta puissance pour nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Oui, mes chers internautes de partout, ici Kaboza, bonsoir, bonjour, Naba Nanzambe, Shalom, Naba Nanzambe Nyonso, de partout, ici Kabozoami. Je dis merci à mon créateur, le Dieu tout-puissant, Oya Merita, Kozala toujours na gloire. Matin, midi, soir, il est là toujours, Naba 24 autres vieillards, Bagumba Melakaya Koloba. Azamo Santu, nazongi sous merci. Et je dis merci naba onyonso bandimaka koyamba biso na nzela ya bandaku na bango pona kolanda biso, pona kopesa biso batoli, pona kokomela bino. Et merci pona ba commentaire na bino. Merci pona ba onyonso ba bengaka biso pona ba remarque, pe na ba conseil na bino. Et surtout ba oyo ba komelanga ke mama fa nzamba batela nzamba bomba yo tozanga kakotia yo na kati ya ba prière. On est là ensemble. Merci beaucoup. Ticket nzambe nanga amona yo na mutu nyonso azwakata ya kotianga na kati ya intercession ya kosenga lisusu protection nzambe likolo na biso na pesi merci. Et je dis merci
na abonné na biso nyonso ya Nouvelle Tendance et pourquoi pas na FM Tendance, pourquoi pas na ba o nyonso bazelaka biso ke maman fa émission esalaki boye. Là je dis merci à notre boss, à notre patron ya Nouvelle Tendance na biso, l'honorable Alain Dele, le charismatique alingaka mingi babenga e papa molobeli. Merci beaucoup. Les loto na sujet na biso susu ya motuya o eza très important tant tolobaka et comme yo ba on ba rebelle ba demaraka ba comédien ba on bazalaka contre biso monine bazawana eza jalousie eza po batuli toyebi te vraiment totula na nini kotala biso kande ozotala biso boye tokotule na nini. Sujet na biso ya liboso toza na sujet du jour oyo eza actualité na biso ezo circuler partout na ba collègues nyonso pe na ba chaîne nyonso ya bipai na bipai boyebi makambo ya soni pe ya nkele oyo esalami soi-disant la servante de l'Éternel, Ciara Mboyo makambo asali eza soni premièrement de tant que maman, de tant que femme, de tant que moi si et puis au fan na ngote omi bakisi lisusu nini la servante de l'Éternel. Ah maman na ko atterrir na bandeko na biso ya mboka ya mikili otolobaka na mboka ya poto bandeko na nga bino bozawa na bolingi komona mutu abimi te o naza prophétesse biosopani bino nyonso bokomi kopesa banini na mitalela biso boye ezongisela biso boye soki toke na Bible omona Nzambe alobi ke séparation eza entre bato bakufa na bato baza na bomoi. Mais mwana mwasi moko kaka boye apparaître na ye musala na ye kaka kosolola na bawei bato na biso apoto bo accepter. Bokomo opesa ba requête lukela biso ndeko na biso moko alimwa lukela biso nanu mama na biso akufa kendo solola na ye ayebisa biso skoto sala ndenge nini mon frère ma sœur. Okoluka na yo Nzambe aloba te yo komi koluka nde osolola na bawana nzera ya Ciara Mboyo vraiment ya solo wana Ciara Mboyo bafandi na président ba raison wana obenge président par rapport à respect ya groupe parce que aza président ya groupe na ye aza leader il faut ko respecter na musala na ye basali casting na bango ya kimwasi na mobali bamemi vie réelle ti bamemi comédie ti na kati ya vie réelle. Théâtre longwa na scène ba comédie ba comment même vie réelle na bango ba memi théâtre na vie réelle ba kotisi bana ba kotisi ba bokilo ba kotisi ba parents. Ma sœur, on ne te manque pas de Dieu, on ne te manque pas de Dieu. Bino bato apoto bolingi koyoka te ko prophète bokebi no nyonso mbango bolingi koyoka te prophétesse bokebi no nyonso ndambo Nzambe kutu alobi na Nzamba bakufi te na Nzamba bato baza na bomoi. Mais bino bondima na bino la médium na bino ye moko pe mi bengi la médium ayaka kopesa bino ba information ba wei. Son âme repose encore un peu ba respect belé na Angelica ote kotika biso. Angelica kande aboisi asolola na Ciara po libala e perturbé. Libala esali pe ya shit. Soki ezalaki ke libala e perturbé te na présent ba réseau. Mende asi ayaki mbangu na monaki Angelica lobi na ngatanga akendaki kobota Angelica lobi boye amonaki kingani ekomika na tour Angelica boye en tout cas aza mutu makasi Nzamba zo aka lokumu et na ba serviteur de Dieu na ba servante nyonso ya mabe après avoir cause la livrer na mokili chikote zoya na sima toko kunda bibembe na mboko parce que Nzamba zo sukola batu nyonso ya mabe comme ça comme il est le créateur abimisa oya ya malamu. Merci beaucoup, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Nazana li pasa na ngai. Na boye lango pa mama fa ko zalra yo moko te zana papa Zuma. C'est papa Zuma zo senga lisungi ozo pesa pete. Azana fondation na Zuma tumba ya ba orphelin. Ozo pesa te na chaîne ne peta mususu o sabona pete kaka papa Zuma tolinga ke mingi. Est-ce que so sabona na chaîne? Fondation Zuma ya ba orphelin. Oso tinda ta savon point d'interrogation. Merci. So Nzamba pamboli boko réagir. Papa Zuma mbote. Oui, bonjour, bonsoir, fidèles amis téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, Nayo Maman Fa. Merci, Naba, fidèles téléspectateurs. Nous sommes tous à Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Babi,
Nouvelle Tendance Télévision, ils ont pour Nabino, Nouvelle Tendance FM Radio, ils ont pour Nabino. Merci Naba Ono surtout. Balingara Papa Zouma, c'est bien moi votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yaba Maman, fort d'essai de la presse, Papa na Moïse Tumba, Papa na Banabasi, Naba Mibali, Ngaye, moi na Mobali Okoiko comme PDT, pour na Mituka, pour na Babilo, qu'on est surtout Yamokili. Maman Fa, les lots vraiment toyé awa pour na kolobe la makambo oyoyo ils ont vraiment participé mawa ils ont vraiment participé mawa na comme on a degré bassin ensemble baza humilié mais bazo ngaka koyo katie parce que après humiliation ils asconde bibembe humiliation oyoyo bassin ensemble bazo soit oyoyo ils ensemble bazo interpeller conscience na bango bazonga na makolo na ye soki lokola bazo boya kozonga na makolo na ye to bandasco nde bibembe j'espère que oui bon monde ba mutakalisation bandaki passer na biso wana ya koyemba batandi lokola soso ya kapela batie pilipili à 200 babambie pilipili liboso pe na sima batandi ser wana tala munene mupende munene tu yebi donc batandi aso kakati to yesu so na vaseline pakola vaseline vaseline le boya bana yango banda ko ebele ba vaseline zo sila ba papa ko commencer la vaseline bazo kakati siko tala lelo oyoyo Siaramboyo aye komitanga yemoko ami filmer pe yemoko aye komitanga yemoko ozomona parlant nzamba bazo interpeller conscience ya bana na yebazonga parce que au monde papa ne soignera alingara aza pembe na bana mais ton papa mo se sentir que oui na tikali ngai moko ataza mettre bana bakomokima et ça va vraiment participer mawa donc merci beaucoup na abonné na biso surtout merci à notre boss le boss charismatique papa Lendele vraiment merci l'équipe technique Mobimba ba jeune vraiment balingara au travail merci à vous quand même de beau plaisir biso espace ya aussi l'émission merci à mon vieux Jado Mondele moi na poto tongo zote boya mbindo babinzo te boya mbindo na peso mbote pas ça merci ba ono surtout balingara biso maman Matimba Lunda na peso mbote ma grande sœur propre Maminda ya babi boutique d'habillement Maminda ya babi skani bolata donc mon enfant mitune zali yo biyano zali ngai. Oui, merci beaucoup mitune ezayanga biyano ezaya papa Zouma j'espère que boyoki eza interpellation en nzamba zo linga ba oya yebazonga toujours na nzela mais tozo yokate. Après avoir livration oyo ya bato ya mabesi ko ekoma siko bolali bolamuki kinga na kufi nazolo ba mikolo nzamba zolala na YouTube matière eza koluka te nzamba fandi kabinga mo roulage ale bozo ba matière ba YouTube kuna feti na feti popesa rappel nzambe merci monique nzamba roulage oui papa Zouma to banino na mama Siara et puis to okende na lisolo ya mobali ya mayebo oyo apesi message pa papa Zouma waza na kati Afrique du Sud to pesi ba mboto ebele papa courage zalaka na nzamba kosunga mokili yango ka bongo so oza na makasi te olongwe tokobana na mpona likambo mama Siara yo okoloba nde nini na comportement mama Siara yo défendeur ya bamama. J'ai beaucoup de respect na maman Siara Mboyo comme on a eu azaki ndinga banumi se présenter que oui aza un serviteur d'État bato be bazotu na ngai papa Zouma Siara Mboyo azana nazo me ko expliquer bato na mukuse Siara Mboyo azaki prophétesse te ayaki artiste comédienne na groupe ya Joël Barizo. OK. Siara Mboyo tango ayena azaki comédienne na groupe ya Joël Barizo ayako kuta déjà ba mayebo wazambanda na elelo azalaki déjà na ba aubergine bazalaki na groupe mayebo ça dit bazako ba ancienne ya groupe ozomona tango ayeba yekolinga na Joël Barizo ozomona balinga na Joël Barizo Siara Mboyo abandi koluka ba mama na trouble na kati ya groupe makambo na zoloba eza mobali ya mayebo oyo atana félicite ye muta pesi na version oyo yende apesi pe ba audio ya ye muko mayebo tambo de bato bayoki ba audio no soto tango Siara Mboyo ayeba linga na Joël Barizo abandi ko se imposer lokola maman présidente abandi ko panza groupe parce que président ninga zawana bana nyoso tout il faut baza ba enfant na il faut asolola bien na bana so Siara Mboyo au fur et à mesure Joël Barizo solola na ba ancien pour no battre bana yazo mi maona kibombanda ozomona yazo mi maona kibombanda tibarter belé balongwe nani on a suma yebo yo longwa on a un problème il faut battre il faut même qu'on comprendre na dossier à Siara Mboyo. Siara Mboyo a commis prophétesse en collaboration avec Mayebo, avec Joël Barizo. Donc 3 personnes va salir scénario. Ouais. Siara Mboyo a vendu à Bendi Mayebo.
abendi Joël Barezo abendi na frère moko oyo apesaka idée ya makambo YouTube garçon na bosali kombo na ye volume 3 na roya na ça ba makambo yo il y a boire et à manger oh ça volume de otolaka ki toke na ono mbangu te toke na malembe soki matière ibimi to vandi to yesus ozomona tango ba vandi basali kabal na ba monter kabal na ba monter scénario na bango si aramboyo ti alobelaka bato ke oui akufa la muka c'est archi faux eza makambo lukuta non mais bato pourquoi eza makambo lukuta ngana alobela ba feu ngana isa bato ngana saka analyse sur feu bato ba comprendre et loko nini yo sala mawana si aramboyo aya monter ba créer chaîne YouTube na bango na chaîne YouTube il faut abanda ko beta bandika na ye oya ke oluka mettre na ye moko na so na lingua so na Kinshasa so na commune na Kinshasa pour abanda opesa ba vision et ça n'a pas participé mais pas c'est ban ensemble belé lelo basé à kobunga na zu ba appelle lelo na koki kolala ti papa souma aujourd'hui c'est qu'est-ce qui se passe Mayebo Siarambo asali ONG Mayebo ti alongwe na groupe wana Siarambo a proposé Mayebo Mobali Bat Bazolo a proposé que Mobali wana pour qu'il bombarde cela. Non, c'est archi faux. Siarambo a proposé Mayebo Mobali pourquoi? Parce que le mec en question a soutenir la fondation ya Siarambo na poto. Siarambo moni a muto po ki maté na azum Mayebo asani apprécier les garçons en question. Pour balinga na po nini bakanga fondation. Sikoyo Mayebo za na Mobali mon Afrique du Sud. Siarambo a na famille ya Mayebo a beti fondika que oui les garçons qui sont partis à Afrique du Sud garçons na benginga aolela abi Siarambo so continue kana kombo na a okita Kinshasa peut apporter plainte ba samba fa les garçons qui sont en Afrique du Sud babandi ko babebani makasi na Mayebo yatika li côté na ye Mayebo pa ke côté na ye. Problème est que Siarambo a créé que oui, à Kangi Joël Barezo, na Mayebo na hôtel, c'est archi faux. Pourquoi c'est archi faux? Toyokana. Tant que Joël Barezo a son boukanda, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo. Tant que Joël Barezo, tant que Joël Barezo, Siarambo a fait que oui, na Kangi na hôtel, na mobile, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo. Si quand le temps où Siarambo a lundi, vous avez un hôtel, pourquoi filmer? Pourquoi a filmé? Pourquoi a filmé? On a un problème au ISS que oui, il faut pas comprendre. Pourquoi les gens qui défendent Siarambo et maman youtubeur nous surtout. Et c'est des fois kata. Et c'est des fois kata maman qui parle banana yo. Tika biloba le basi ba comédien. Photo moko wana vidéo moko Siarambo ya bimisio akangi Joël Barezo. Photo ya moi Simon ya poto akangiye atire mulangi ouais et c'est des fois katawana azolo bao et ça moi c'est à poto donc vous prenez les formes de l'Europe comme babiloko ou ba chose ou il faut bana utiliser kaba yebi ke ngunda ezaka makasi na basi ya poto balesa quand même bana bande kona biso basi ya poto ba o mériter ba respect ma foi bona nya bimisi ya kayo Siarambo yoti au moins ti to vanda raboy au moins ti to vanda raboy bande ko na pe basi na pe bande ko bande na so diaspora il faut te payer ça mon respect et ça quand tu so buzo ba mo boy bozu ba inclinant sur bango non est-ce que Siarambo a la preuve faut dire c'est que oui la fille en question au Joël Barezo akanga ki wana photo wana ou azola que ça soit des photos wana et ça moi c'est photo bo ba comédie ba pourquoi pas commencer parce qu'on a Kinshasa basi la zate ba mingi bali na photo non moi je dis bien c'est que madame inaye Siarambo to abimisi ke za mwasi ya poto. Siarambo aza dans le faux. Comme mobali na légitime basaki mariage te papa Zuma. Siko yana ngala isa batu boy. Na makambo yo. To lo ba biloba lo baté. Avant to ba photos na ba preuve ba makambo to lo ba. Siarambo a coopéré na batu mingi pona dossier oyo. Il paraît que Toyo qui Siarambo azana mobali moko na poto. L'issue soit pas ba raison. Oui, azana mobali mo na poto pour se débarrasser na ba réseau. Pour se débarrasser bien na ba réseau, yango a créé loko tout. Mayebo azana problème té na dossier oyo. Le mec a question mobali ya Mayebo ya Afrique du Sud a bisinga
yena mayebo tension ça vraiment bien parce que Siaramboyo a bébisa ma vie na ye ngana lobi boy Siaramboyo Joël Barezo mayebo oya moni asa makasi aya affrontement awa na plateau Bah, yata. aya affrontement pourquoi vous boire ka ba audio et après ce qui Siaramboyo azaki dans le vrai pourquoi vous continuez comme ça ba audio pourquoi vous continuez comme ça ba vidéo parce que moi ne mayebo comme otake mayebo muta poitier pourquoi Mayebo crime oyebimi rankile mayebo na Siaramboyo eza pona Joël Barezo eza pona mobile ya poto. C'est que bah ouais là Siaramboyo. Tangu Siaramboyo apesi Joël apesi mayebo mobile ya poto. Mayebo aboyi. Bitumbesko bandi wana. Mais ya lobi mobile ya mayebo atina ki soki $5,000. Non. Mayebo aboyi na mobile wana ya poto. Ya lingi Afrique du Sud. Alingi mobile na Afrique du Sud. Maman Siaramboyo ayebi le mec à question Afrique du Sud dans le bel awa. Le kola aboyi ce que maman Siaramboyo moni fondation nanga komi en danger. Yango moni a créé ce ko kabalo to yebité. Mobala ngo ya poto bazo bela wana saka o yemoko o Siaramboyo oyo mayi bazo bi mana ye yango e pas bien récupérer. Ozomone sika basani na nzambe baome mabiso soi-disant prophétesse Maman Siaramboyo nazongi muke na rebobine muke ya babi kotala sima pesa la moi bien pour sauter nazongi muke sima tangu Peniel abeba na papa na biso mai kalambai j'étais venu ici à la télé au fandi au Peniel kobeba na mobali na hôtel tangu beno sali kindumba kumema na ba réseaux sociaux pourquoi siko yo Maman Siaramboyo yo memi dossier na yo na réseaux sociaux conseil ezalaka bien kosalela nde ozomona pourquoi on met mis yango na réseaux sociaux en tant qu'un serviteur de l'Éternel un wendeti au moins que boza ba fantirier le na yako fanda ka mingi ndeka yo boza fantirier netinga makamono soto bosalo et pas na ngeso bete zo bima pour apocalypse tonda na nzoto apocalypse sanga makamono soto yo samana ba faux prophète ba roya bango sala miracle koleka kuna mais yemoko Jésus a dit ça na ina tuna non ba ndeko no soto ba vana na prophétie est-ce yo pauvre au vivre bien faut ka prophétie c'est ça lelo ba to poto boza faible na prophétie yango moni ba prophète ebele ba faux prophète na ba faux pasteur ba osaka na bino ba escroquer ba onto mingi po talenti kabal o Maman Siaramboyo a créé talelo ko créé aye ko même sa réputation mona ba tuma yeboke oui azamba na ye alors mayebo azamba na ye mayebo na Siaramboyo bakabona kala mayebo na Joël Barezo bamona na kala azasu na groupe te atika déjà groupe kasi asalaki video moko wana abike baobwakele bajeton mayebo alobi aotika ye te po aza mobali na ye me toyebi te mobali yango nani sikoyo bajeton ya ye ka oyo ye ya koloba sikoyo oyo babwakelaki na azwaki audio nango te pwana ye aza makasi na video te Siaramboyo serviteur de l'Éternel soi-disant vraiment ce qu'on a tout dans Siaramboyo mutu nini aya na dossier na ye na mariage azwi problème na ye ya mariage aya na on internet azwi pe solution nango siko next dossier oyo memi ya Joël Barezo yo na évangéliste ngana benge président ya groupe évangéliste Siaramboyo atchaki évangéliste ye moko awendraki nani atchaki nani azwaki Joël Barezo comme évangéliste yo mto comme ça évangéliste siko pourquoi aussi dossier no memi on a poto na TV pardon on memi on na TV pourquoi boba milangi président Barezo akangi basi wana sikoyo ye azwaka message ya komona Maman Shako alobeli ngai nani ndeko na biso mwasi oyo nani Naomi Kipulu ayaki alobeli ngai ndenga kufa na piscine sikoyo Joël Barezo ti azokanga basi na kati ya milangi azobomba bango quelque part nzambe alakisaki yo te amonaki yango ntango Joël Barezo mobali akomela ye moyibi akomaki koyiba ye kotango aoluka $1000 na ye ndeke komona milangi akanga bafille siko milangi yango emonani kaka na moment ya baproblème na moment oyo bandeki kokota mabondeli oza concentré na baprière milangi wana emonani te ndeko na biso ya mwasi oyo akufa journaliste oyo nani Angélica en tout cas Angélica que son nom repose un peu Angélica aboyi soki te na Siaramboyo kala Angélica moni ayo okutanga ye ayo olobelanga sikoyo nana tuna na question Siaramboyo ti mayebo azobima na mobali na yo nzambe alobelaki yo te ti mayebo azobima na mobali na yo
nzamba lobelaki ote nena tu na sera mboyo papa no ya molimo eza nani Ah, il y a un comédien, t'es. mais asa prophétesse T'es a joué des rôles qui prophétesse. À ça, réalité à rôle. Il y a un présent de ce réseau. Donc, elle est vraie actrice. En tout cas, félicitations. Vous avez bien joué. Vous êtes vraiment actrice pour afin de on a charisme, à Simbi Bible. Mais côté moro, il y a un musulman. Ne comprenant qui était. En tout cas, ne comprenant qui était. Il y a un musulman qui toko. Nasuka à Simbi Bible. Ah! Président Skoba, réseau Yoko Lobanini, moi ça bimisi pe 21 000. Moi ça zone la 21 000. Il y a opération. Bah réseau. Mino ma président. Bon moi il va président. Réseau, na déjà ba réseau ma réseau na souton déjà ba réseau déjà bima fancy mandaka la police déjà hôtel la prison makala. Viol. Pour la viol. Réseau la violère. Et puis chose grave papa Zuma. Et ça étonné ba tout comment na Ciara yende mobali moi c'est à ba réseau. Ba Ciara abala ba réseau. Ah yende abala do bandika bato apoto ça qui a organisé mariage. Yango même bilo nenyo swanda. Abala ba réseau yango moni tango bimaki na ndako bimena biloko nyonso. Ba réseau so ba ke ile azu su vidéo abandi. Filmer abandi la bilo andako. La Ciara mbola film azu biloko nyonso andako. Mais ça biloko na ita vous entendez nini? Mobala abimi na ndako abimana bilo onete. Ah nzambe na ngai. Nde on a biso oyo Fredicide oyo mobali ya Mayebo. Abengi nga lelo po ayoki amnde kuma mbala zolela. Mama Ciara Mboyo. Obenga ki garçon na Fredicide po obenga osenge pardon pourquoi? Asenga Si ki tu es dans pardon. le vrai, oui. Abengi les garçons en question na Fredicide po osenge pardon pourquoi? Nana lobibo Joël Barezo. Mayebo. Ciara Mboyo. Soki makambo tozo bana plateau za makambo lokuta boya fondement na plateau. Nouvelle tendance c'est ça pour na bien. Te baoyate. Ba boya. Boya wa poto nazana ba preuve mususu na lobimisa ngo awa na plateau bino na plateau. Et puis ozomona nani Ciara Mboyo azolela. Bomoni ndenga simbi ya na ngana nzoto. Bomo en tout cas bo sali théâtre ngo kitoko bravo. Oezali bala te nzambe, oezali bala te mungango interpréter la batu bandoto lelo komi a olela. Oezali bala te $21 000 na ngana memi ya sala opération à lisu mbongo na bino batu a poto. Eke na nzoto ba réseau. Mais Ciara Mboyo tsoko zo le $21 000 ya ba réseau. Ngana lo base ngana okamwa. Nandini. Et bon il y a commis Ciara Mboyo pour na ba réseau. Ah, na kishasa po bato baye po ya kota na réseaux sociaux ibaneza ba réseaux afuti siko afuti siko yo nde mbongo ya ba réseaux makambo sa ila bo bino ba président ba futa bino mbongo ebele bongo ba futa ebele bongo te point bon ye mbongo zo na pote leki oyo abisi pas Joël ba réseau abimis ali ebele mo ah nzamba lola mama na ngai ndeko na biso Fredicide na lobitika kombo na ye parce que batie photo mo ya ndeko na Fredicide Joël ba réseau batie na Mayebo na 4 babi qui bombanda. Alors les garçons en question abi ye mbandaneza mobali o Ciara Mboyo apesaki Mayebo na poto. O ya luki guerre o noso to bitumbo noso luki c'est les garçons en question to luki bitumbo. Deux ba raison. Moi je vais dire toujours na bana ensemble. Omoni soki muto za dans les faux. Nzamba obimisa na facilité. Bosala analyse makamyo surtout Ciara Mboyo lobaka mutu mobimba ya solo la kana bibembe oza prophète sandenge nini yo na yo solo la kana bibembe pe yo peza na poto vandi na yo mama Ciara Mboyo boni oza ya nzambe mama papa na biso akufa loba elo teke kutana papa na biso mais faut za na premier mutu yebya le bitinda mbongo western nyembangu mil wango kini mbangu akati mais soki toye auto senga bino ke wi ba onfele bazangi lipa fondation isungi zo senga bino ba onfele wana bosunga ba onfele bana wana bazangi bilamba bosunga bango te sika bo mona ba makambo boyi bokama pourquoi etikali prophète mususu nzamba zo étalé paza mabundi minene bo ba ke wi et de maman chaque ba pesa ya la musa yepe kamite nzamba zo étalé na prophète wa o esenga be maman chaque bima moi père spirituel na zanzoto mike bwazali kukuma wena bien kamite penza bazo étalé bino tala on se manque pas de Dieu
on ne se manque pas de Dieu. Est-ce que ça les ensemble dans denga bo solo? Et ça crime pour la vie de ensemble. C'est ça. Bate bazala rappeler te. Et ça appelle les athées en fois fondé. Nyoso ka pona YouTube. Yo pesa musana nzambe. O filmer pesa rambo yo filmer. O filmer donc ça ma casse ko filmer hein. Mais on se peut ça peigner là comme ça comme dans les réseaux sociaux. Parce que yo est-ce que le wap. Il y a les qui na peigner. Yo les qui na peigner. Peigner na tikalo filmer Mike Kamba. Atikali ko filmer ba ki c'est Mike ta. Atikalo filmer papa Mike Katane lo mote. Na lo mode. Nzamba pa mula papa Mike Kamba retour. Papa Mike tout le monde qui déjà zongi na carte église. C'est bien Moussa Nzambe. Faut dans silence pour le banoter. Tala sikoyo zawadi. Na tushina kota zawadi. Tala zawadi comme kanga ba photo na ba caleçon. Akiti mza caleçon boy. Zawadi. Tala. Basakana kana mosali na Nzambe oyo ya solote. Tu seras frappé, tu seras maudit. Yo na famille na mobimba. Net zawadi ndenga zawana. Aza maudit de génération en génération na ye. Zawadi soki Nzamba salaki yo fimbu ya kobeta Mike Kalamba na siko mona papa mokote abeti mwana ne fimbu parce que fimbu na bombe au jalousement azwaka fimbu sanini aboki an au moins quand Nzamba boki comme misa ba caleçon to lukelongi Nzambe ya solo maman na ngai papa na ngai po yo vivre 5 ans prophétie po yo vivre na mokilo et 5 ans prophétie Kota na bonzambe, luka nzambe na ndenge ya solo, luka nzambe na mozindo, c'est sacrifié. Nzamba capable de passer l'anzela. Merci beaucoup Papa Zuma, merci beaucoup Boyoki, j'espère. Luka nzambe na ndenga bien, ba mususu bazana appelle les athées abia mi benga ye moko. Parce qu'on a musala nzambe soko bime benga yo moko nde tosuka kaboye. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso. Papa Zuma, mot de la fin pour te clôturer, pour technique déjà, et aussi la biso signal. Tozoya lisusu mbala sima parce que toza na ba vidéo belé to bwena biso ko bimisa par rapport. Moi mot de la fin par rapport à émission de l'eau. Ma siara lo ayoka toli a pété pas na yo. Na zona toli ya kopesa siara mboyote. Continuez à faire la vidéo, continuez à publier. Balobi o ezali kino muto a publier. Yango ezali kino tiza yo moko. Yo moko nyozo pesa leki na petit ndela bato poto. Continuez à faire mabe monde nzamba so itali bino. Bino bo continuez na mabe menzamba ko itali bino. Anewe eza ya italation. Anewe ezo ya liwa na liwa. Le quoi bino bo sana kana nzamba. On se manque pas de Dieu. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Naba nous surtout Balanda Gibiso, la nouvelle tendance, Babi, abonnez nous surtout la nouvelle tendance. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement à la nouvelle tendance télévision. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Zoom Matumba TV. Abonnez-vous. Donc, on a fait tout le monde à tout le baralo, tout ça, analyse. La PC merci Naba nous surtout Balinganga, la PC merci na maman Elodie la maintenance. Maman Elodie la maintenance, la PC Mbote Pause, la PC Mbotanga à maman Geneviève Bossou Falanga. Autrement dit, maman Yoyo, la PC Mbote à ma grande sœur propre Maminda ya babi boutique d'habillement Maminda ya Oela Tsanga na pesi mbote passe ma grande sœur mon fils j'avais mondé le monde à poto tongo je te boye mino mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 160 47 baribal na ba suggestion na vraiment ko sa biso mana mingi soki nzamba lola azongi te tokomona na mikolo o ezali koya donc bye bye. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Le lot ozaki kaka juste kolobela ndeko na biso comédienne oyo tangami na kombo ya mama Siaramboyo tomoni ebele wana plein de respect vraiment tu es une servante de Dieu tu es une servante patati patata désolé parce que soko nzamba bengi ote komi benga raté mambo nzambe za mystique mambo nzambe za très compliqué bino batu ya poto pe batu ya Kinshasa avant ya ko s'engager na mutu oyo akoya envers bino il faut toujours que tout na signe bino batu bomi kotisa na ba prière on alandaka prière ki ngani na YouTube na yambaka prière ki est-ce que si tout na nzambe signe source ya ba prière ya batu wana bazana bino na internet. Il faut que tu na toujours nzambe elembo. Nzambe bato nazo prier na bango na internet. Est-ce que baza na kati ya bolamu? Est-ce que baza réellement ya yo? Parce que Bible de Jean ici est loba, Matthieu ici est sakola. Yo kota ka ba prière. O to na 21 jours na chaîne na YouTube. Toza na 4 jours, to na 5 jours. Est-ce que yebi alliance nini baza na ngona nzambe? Est-ce que baza dans le vrai ou dans le faux?
toboyaka prière te nga nde naza boye nakoki kokangama na n'importe qui te pour la prière parce que Matthieu na Apocalypse et si prophétisé déjà bakoya tala ebele bo éviter pour bokota na ba emprise ya diable te bino batu bosombaka ba livre na internet atekaka ba livre na internet initiation et comment na formule ya lolenge nyonso rien que na internet bakoma côté ka ba livre pona ko initier kaka bana nzambe. Alors des enfants de Dieu, réveillez-vous. Bible lobby, veillez et priez pour vos à la séduite. Bozo kota na emprise ya diable sans pourtant koyeba. Papa wana munene o papa zuma zoloba awa. A expliquera kaka mamba monda ba sirène. Ya expliquera kaka kombo ya ba démon. Est-ce que mutu nyonso ndaza na capacité ya koyoka kombo ya démon? Soko yoki kombo ya démon ezaka déjà inscrit na esprit ya mutu. Par après au bandomo na to répéter kombo ba démon wana. Atanga kombo ba démon ba musicien nyonso. Est-ce que ça permis? Et ça permis te. Attachez-vous à Dieu et répentez-vous. Oui, nous sommes presque à la fin de notre mission. Ceux qui nous ont besoin de quant à moi, Fatou, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500 P okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout Okoluka, Okokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir commencé à utiliser surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir te la situation. Concession est bandit et puis, si vous avez une borne Oyo, à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulay, est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au Komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Naye kopesa bino message lelo pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga
au terminus awa nde ezali esika bademo nyonso tu basukaka moto moko nana ya awa te azwa délivrance ya bika te nano esalama te bango nyonso tu babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya ye te akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisinga na malade estomac na bandai ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia mate esupasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaeli ngai minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre merci Jésus nzambe pambola papa Moïse azozela bino nyonso tu na moto